MBD Construction na makambo etali kotonga bondi melangai ezali mwana mboka na kombo ya ingénieur Willy Panzu pona ba travaux publics obanga te surtout bino ba gouverneur province na yo etonga makitoko et sa confiance na MBD Construction. Après koyoka invitation ya mokonzi ya mboka pona benga ba diaspora nyonso ba ya kosala eloko na kati ya mboka na bango otala ndenge MBD Construction efungoli pe ba bureau awa na Kinshasa. MBD Construction ya mwana mboka consommant congolais benga bango mbangu na numéro 00 33 66 96 82 502 OP 085 27 04 795 Yonde Kozomi na Kinshasa Kimambangu na premier niveau na nouvelle galerie présidentielle kuna na local numéro 1 M13 Kinshasa Gombe. Mbote anisokoma nangadef jambo eno bandeko bozota la biso bipai nyonso parleur et bandi émission na bino face à face. Oyo ekomba marepa na ngamoko mukendi nazali na plaisir ya koyeba que vous allez ko sala biso confiance, merci na fidélité bino baye bozo na biso na ba télévision na bino awa na TNT na Bluesat, merci na baye o bazali ko landa biso pe na YouTube au parleur TV au coach s'abonner pe banda ko aimer vidéo sala biso malamu partager émission et comme la bande ko nyoso bisika bazwami lelo tokei susu pa bande ko na biso ba pende bande ko nga bo fanda wana pour que boko ko landa to yambeli bino le grand chef coutumier ya ba pende awa avec lui et Rosolo la susu moi ma solo boyebi que zanga raté ya tribu wana ba pende lo lengi na bango ya ko bala lo lengi na bango ya ko vivre na kati ya société nini bandimelaka te et puis to fan de la paix to suka wana te to kinde na mambo oyo petali mboka na biso en ce qui concerne changement ya constitution oyo lelo ezali ko sala débat bande ko lobi que la constitution na isalima na mboka ba paya, c'est-à-dire que isalima pe pas ba paya et ils ont intérêt na biso mon côté. Cependant que na mboka na biso oyo on a fustigé aussi un président Joseph Kabila que M. Soubazali ko traité comme d'étranger, M. comme mwana mboka, mais tant qu'il n'y a pas de simba constitution mingi bandeko mingi ya IDPS population congolaise pe ba telemaka pe balobaka non et NON na likambo wana to embeli bino pe moto oyo il a fréquenté aussi Pape Etienne Tshisekedi pour ko koyeba masolo oyo est-ce que si Pape Etienne Tshisekedi était vivant marambo oyo ngaki pesa la ndenge zo sala lelo to retourna mituna pe to kozabiyano to zali awa na chef Pende Willy Mbote na yo va directeur Mbote na yo atomele na mukoko swa bo na pesa ka loko yo pozwa nguya ba koko et servir yo chaque fois. Mais avant de se présenter, une minute de silence à image de Etienne Tshisekedi, docteur en droit coutumier congolais. Molimo est président Etienne Tshisekedi Kotinga déjà. Tokende. Lelo tokobeta masolo penza ya constitution. Namoni le 23 passé, il y a mois de septembre, est-ce que qui n'a bien salak n'a répondu que salak n'a l'obari kaka on a plateau il faut pas changer constitution ou pas réviser en haut yemoko moi namboka aigle tala ndenge to chaka photo na aigle ye to chaka na aigle na mutu ye wana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye na aigle mutumo wa osala eloko zate bon on a se présenté c'est le grand chef coutumier Pende Kutaluka Manganda Willy coordinateur national de la dynamique de l'autorité coutumière pour le développement du Congo. DAC était créé le 20 mai 2011 par la dynamique de l'opposition Etienne Tshisekedi président. Donc on a eu 3 personnes, Etienne Tshisekedi, Maman Thérèse Parassa, Yeyo, Nanga Moko, le grand chef coutumier Pende, Yeyo. Donc les Lopenza, tu as une force makasi. Bon, constitution est changée. Wana sko nini oyo memaka. Oyo e longena ni wana ozola taula. Oyo e bembe. Et c'est bembe. E bembe na tamboloka nango po constitution penza il fait changer. Oyo nyosa kanisi ke akobare route akobarete. Ngana obesa une solo pona nindi peuple, force à peuple,
et au Karani on a té Joseph Kabila Mekawa tout le monde comment congolais na mamusu su kosaye mais na pour on a expliquer malamu té ngana zo expliquer ba dire au moins la constitution na époque à Joseph Kabila ba leader traditionnel nyonso bazaki ba égoïste ba kokaki ko sangisa pouvoir traditionnel mais ngai na ko senga na chef de l'état pour ko changer constitution Congo ezalaki na présidenté premier ministre était Belge akutaki ba chef coutumier donc Belge a signé un contrat na chef coutumier chef de l'état initié conférence, il y a éveil de conscience collectif, il y a changement de constitution, soit révision de la constitution. Pour payer ça, pour tient un politique, tient un traditionnel. Na image ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. To kenena no que yo ozai moko ba o fréquenter papa Etienne Tshisekedi de son vivant. Le plan ya papa ezalaka nini? Ceux par exemple à ce pouvoir. Soki omoni na lobby une minute de silence na image ya papa Etienne Tshisekedi. Oui, alobaki boy. Soki un jour il dépose du pouvoir, to changer constitution, to réviser ngo. Puisque constitution ezana image na biso ba congolais te ezapona ba pa yo mona wapi ndenge biro ezao ngana na lobani ke moi biro côté opesa ngam na gérer ngo ba senga biso kitene mabele to kapolongo na ba vase pona ni président de la république a changé constitution te au révision que pour maintenir pouvoir te fa eza makasi na kata constitution par exemple régime baloba kuna semi-régime, semi-présidentiel, na régime, semi-présidentiel. Donc, président pour avoir des décisions, il faut ensemble dans le Parlement, na Sénat. Non. Il faut la présidentiel na régime. Pour président, il faut avoir des décisions, yemoko. Dans le président va voter les lots pour ça le gouvernement, il faut qu'on nomme un tel informateur au isolé à temps. Tu as vu que le peuple congolais souffrance c'est ça. Courant est athée. Maïsate. Avant Maïsala. Courant est là. Nous allons ici là. Il faut pas bouger constitution Brolia. T'as la boucangalose. Est-ce que la constitution dès qu'ils ont bloqué la liaté? Constitution est bloquée. Blocage de la constitution est allé par rapport à gérer le pays. Donc il faut gérer. Au lieu de gérer le pays, il y a un président. Il faut gérer ensemble. Bon, ensemble, on a un bazocha, pas moins. Mais Foumou, tant que Nakati va salir Kolobake, et il va changer la constitution parce que la constitution, où il s'est mis en amboka bapaya, et pas bapaya, donc ils ont nani nabisoté. Mais conscient, on est sali que le président Nyons Oyo, Bakoma Oyo Bazali, on peut pas gérer à garder la constitution, où il s'est mis pas d'étranger, où il peut comment mais pas d'étranger, Bango Nyons Bajira depuis tout banda, tina le loyo. Boni. Constitution yo biso idepes ngana sarola en 2011 yango na kena pe comme candidat na bungu en 2006 na sarola te na vote raté pour to boya constitution en 2005 pour un référendum donc constitution ezali kama be nazo pesa exemple mo premier ministre Gizenga azali premier ministre a facilitaki ba étudiant na bourse bourse qui avait étudié à l'époque. Mais Songi contact na présidence n'a pas perdu. Balongolais a fait la campagne. Bakanga bourse wana bakanga ngo. Même des missions qui sont ils ont acheté au Bémoutou. A monaki moya ko sala blocage ça. Ngwa tia ibana mike basakana. Ngwa boyaki. Boye ngo na sagesse. Alors bio mutu est comme na comme okolo. Boyaki aboyaki sinon alinga loba vérité. Donc constitution. Mais est-ce que constitution sur bazoling après na tour et qu'on reflète image na biso na nini? Est-ce que kozong ça va vrai chef coutumier? Est-ce que kobimi ça base vraiment beaucoup que soit valeur dango
pendant que bateau peut rédiger constitution ya sika, est-ce que ba yebi non beaucoup kono ya solo? Non, et là on a lobby que le chef de l'État a initié conférence de veille de conscience pour la révision de la constitution et changement. Na ba chef coutume pour na ilwana. Pour ba go tchara batamayele bazaka na intention ya ba paya. Ba ko lingate peuple congolais à se retrouver. Donc, biso nous c'est plutôt associés. Surtout aux associés, place n'est là, moins difficulté à moi. Par rapport à la constitution de l'époque de Kabila, les leader politique, en attesté, les bis yaki a onangimba, ngana yebi. Mais comme nga bazako changa misu, na moyena boya penza que nous na okende na kambate zate, papa Simon Ndimagi il révision la constitution. Ngana sitaka ba mo na wala zala ba preuve na lobaka penza preuve bato bakenda te na kacha nkamba ngai na papa nkusu de nkusu batela de bisa boya ki oken papa nkusu oui église noire abo eki batuna ngai en tant que malin na jouaki malin na bengi Sa Majesté Fundifima secrétaire général yem tazako pesa bisa tipismo oponanga na ba chef coutume ngana yebisi Sa Majesté ba wuti ko benga na ndako pakangi mwana soki na kenkamba mwana na ke prison na kokate et moi que na kende na la police atana mwa mbo na kolukela bango batika wana andimi auto kende na niveau de station bandal na livré ba chef oh nous c'est chef ba dip ba somble mo carpia comme ça mo tira na pesa transport aux ongles servangi ngape na zonga ngina na kindate yango wana na zo senga chef de l'état po ba so ba chef coutumier ça 6 après en ATC bazali pour en ATC ils a maire na bisotu mais manque à gérance na bango manque à considération ba chef mususu yango to benda na mutu na mutu tandis que en 2011 Etienne Azagi n'a besoin en ATC. Alors, en ATC, il a trop habiliste. Oh. Il y a un autre salarié dit DAC. DAC, il a créé pour soutien à Etienne Tshisekedi. Donc, le chef coutumier n'a pas trop. Bazagi trop habiliste. Pour nous, en 2006, avant l'élection, le chef, il a une carte à faire perdre. Le chef coutumier. Oh. Le leader, il a trahir. Dala ba secret na so na lobio na okomo so na sécurité ndenge na salaki na salaki na palais du peuple le 21 septembre 2020 na monaki moto mal intentionné na revolver na tapis rouge na okomo so na sécurité mais ba secret za ifuna yisango na lobela ngo chef de l'état face soki na lobelier eloko mo osama wa izate calme kozala ba ko réviser constitution bien ba ko changer ngo. Donc, et là, comment est-ce que ça et là, ça le maté. Peuple, est-ce que vous tournez peuple na banzela? Yango wana peuple penaza content que peuple directeur tozana 6000 j'espère 6098 chefs de groupement 261 chefs de chefferie 88 000 chefs du village. Et c'est pas sénateur na député baza combien na gouvernement ba ko un nombre de 88 000 mais faute des années chef du village na place au azana village ermusuna 100 km na groupement azo représentant chef de l'état mais ça un pays ba yebiete ba foutare mais ni 5 francs. C'est déjà il y a une constitution une habité l'article où le belarabi n'a pas fou mais ça rappelle respecté article le lot est-ce que vous avez utiliser bino le rôle la brouette na soukatan on a que quand on a bâti bino sur les bandes tala le lot mambosolo baba chef coutumier ils ne sont pas respectés ngana osenga na chef de l'état à image de Etienne Tshisekedi Wamlo na sangi une minute de silence na vie esprit na tous na kosenga na chef de l'état atala mboka oyo belge akutaki politicien akutaki nde biso ndo sali contrat il faut to lia biso nyonso pour peuple à se retrouver soki ba ken erreur bon tout qui est ce qu'on a côté de ba chef coutumier
tant banzele be batant makambo tambola raté po bonyonga kalikola infra bozo raté oui eza le wana episa yo omoni na ebite soki na linga na expliquer ngo bien kolela eza na kolela bango non bino non après os ben man kudile nsokami nzambi kewa banko kewa donc kolela muta pasi nzamba yoko ngo pe bilima ba yoko ngo biso to lobaka sous forme ya koloba mais to ko sala marche to sala to lobaka yango moni donc pas si au bino ba chef coutume ba monaka ba politicien ba zotambola ba jeep bango bana na ba poto bango bazo bere bazo loba nini ke bako intercaler changement constitutionnel salmat bana na bango bazo na poto ba wa sala marche obe bana na biso bango bakanisi ke te nyo seza ko loba na médiaté na bomba nanu. Mais ceux qui ne sont pas lire Rwanda kaka, ceux qui ont changé kaka que bah na lire Rwanda kaka pour regarder je ne sais pas na Katsuana ceux qui a vraiment redoré l'image il y a tradition. Dans l'article 207 bah comment boy le pouvoir coutumier est reconnu mais il est reconnu sur le plan physique. Biso to lingi to sala net nani. Ceux qui n'ont pas décoré comme expert en matière coutumière dans la République, on a benga tous les nganga, tous les doki, tous réunis. Guerre, kake za arme, nyoka za arme, biso moko tobanda, ko sala avec défense, arme ke biso petoke. Bon, utilisation ancestrale na biso zate. Yango moni bato bazoni ma pouvoir te pouvoir des alliés otuna inga est-ce que ça là yango esali président déclaré ngam na bandaki liboso honorable Kabuya lobby secrétaire permanent union sacrée à lobby mbata professeur mbata à lobby yango yemoko chef d'état ako ici esili biso totikali to orienté abenga ndenge na komaki na makambo di solution entre FCD cash abenga tout le monde na ba étudiant ayuka couche na couche balingini wana yo PC maele bien mais so ya travailler kana ba politicien même ba député so ya travailler kana ba député ba ozaka na pona intérêt na bango mais so na pona intérêt peuple congolais tous d'accord. Pour l'intérêt du peuple congolais. Oui, nous sommes d'accord. Et bon, côté à pouvoir, soit il va changer le délai à règne. Et comme par exemple 10 ans, 7 ans, 8 ans, on va nous en demander. Papa dit ceux qui n'ont lobby, on a dit. Nous avons la comme une sécurité. On a gagné président de la République. Papa Etienne Tshisekedi à Lobakiango. Toebi. Na roba forme. En Afrique, paix, démocratie, c'est un poison retardé. En Afrique, na bombi. On a pas pété de Moussaloba. Na bombi. So la ninga pas dire c'est que na kofonga na boy. Na comme na sécurité. En Afrique, donc démocratie, oyo et net, c'est un poison retardé. Biso ba même mutamema ngo papa Etienne Tshisekedi. Ya linga sa pardon nakoloba bakoloba mais mutamema yango papa Etienne Tshisekedi yene mutamemi démocratie parti politique alobaki alinga gérer en 2011 soki babotola yi pouvoir wana te façon to linga to kene nango biso tozala kutana papa Etienne Tshisekedi soki bango ba politicien bakutani basololi biso mutazaki pona biso mazaki mama Thérèse Pakasa pour yé mutazaki coordinatrice il y a dynamique de l'opposition de Tshisekedi président yé soki to legi kuna to lobi to lindo solatala boy azui rendez-vous musu mona lobi to kutana RTL 19h 20h place mon boy to kutana do sololi pe to sila mais secret ezali oya boy sa chef de l'état na changement ou révision na image Etienne Tshisekedi pour à diriger bien sans quoi la politique va aucun na désordre
Est-ce que troisième chambre Gozala? Et là, on a la troisième chambre. On dirait au coach déjà. Et au moins inspiration, tu peux ça. Au moins inspiration. Tu as le Lukango. Pour Nigeria. Tout le monde a un film Nigeria. Bah, ça là, Kindogi boy. Bon, bisous aux anangotes. Tout ça, nangote. Kake, c'est Kindogi. Tu as mis ça penyoka. Tu as ça là, boy. Lio yole amutupe. Donc, d'ailleurs, nazo ke na fonte na forme kaka. Un, lumba kufa. Abungayo. Katanga. Kasavu. Non. Kimbangu. Et nani Tchombe. Il faut grande cérémonie traditionnelle. Oh. Na Katanga. Il faut grande cérémonie traditionnelle. Na lobi boy. Nazolo ba déjà signe mabe que ba grand ba. Signe mabe. Nazolo ba boy. Nazolo ba mu kepo na forme kaka. Fo na okota te. Oyebi ke kala avant 1960. Et ça na roi moko rwandais. Awela ki mwa mabele kuna ke yaye. Aweli me akokaite. Azongi. Ba préparer ce ko basi ba rwandais ba côté na ba est. Ba oyebi a chef coutume za makasi na basi. Ba zuzi ba boti bango. Tamba papa wa kufi bana mbazwe po. Ba osana intera banani. Ba noko na bango. Na suki wana. Infiltration. Nasuki kawana na boy pas dire ba ko lukanga na boy. Donc depuis baluka do yoko ba banga fort. Tena banga tena za bien protégé. Muta protéger nga sur les ngana za ki protéger na général munene. Pour général munene to na territoire mo. Nga za ki protéger bien protégé. Et pas général munene. Na za ki nda kwa général. Ti to quitter la propagande. Ngaka nena boyaki général yebsa ngai nazo kutsa na chef de l'état na equite na yebsa été na moni ba chef coutumier belé ba yewana ba babanga ba yebaka ba ko sala tout ba pesa ba bibisa mongo ba pesa ngana zala wana de tourment ko sala ba obebisa réputation et ça m'a peine ngana ce que mona ki ngondenge ni mais ngana za visionnaire ngana za na troisième œil. Ça déjà la troisième œil. On va dire. De Betty Pena ma solo Pena boy tout bien. Na yebi sengabi wana mbomba au président président détournement et wozala. Mon général na ko bimate. Na zaika na temple na vanda na temple. Na zo méditer ka. Na bimate. Et peut détourner ba chef coutumier bazan na équite. Ba ko citer. Ba détourner ba chef coutumier équite ba détourner mbongo. Mais si on sonne dans la comme on va sonner comme pour sa image nanga faut pas imputer on a mabé pour chef d'état qui pengal sauter on a serré tirai merci général Munene ndenge protéger inga banda 2020 na ndako nayo kolia makamunyo so masanga po biso ba pende to mila masanga mingi na pese longonia ndenge okoti. Mais quand la mingité très à la marche. Alors est-ce que Bapende ou ça ressortissant ya Bapende ya mabele na bino kuna développer bazali pe na ba pouvoir la grand poste est-ce que bazali Bapende na gouvernement ya Fati banda à côté banda 2018 ba nommé na mutu mo Mpenda azate mutagungu pe azate mais ba homme influence que bazali ya makasi ba homme leader provincial baza trop tribal yango cette fois-ci Fatia l'avait bango tout après ce cas du mazenga baza trop tribal trop tribal to funda yi bango nga ta okoti na webo nga na okota na butu na fundi okoti fumu bango tout ofunda pe mutu na butu na yo za na accès na moite moko na butu OK na accès ko kuta na mutu wana nazo ebiso pas directeur un savant aza individu azoyeba ba principe ba loi oyo ze gouverner monde ezaka visibilité na invisible yo yebi président butu
Président Mobutu. Président Mobutu, oh Aza Mobutu. Oui. Président P. Mobutu Azala. Gouvernement Mobutu Ezali. Ah. Na ba député nango. Oh Esama na moi na Mobutu pe salama. Ba pe ko kanga pe Mobutu pe na Mobutu pe. Papa directeur. C'est la présidence. Olivier Nabutu président pas Zalaka. Gouvernement pas Zalaka. Mais connaît ça royaume té. Ndenge zaki na karatonde. Ndenge bazo diriger wa Mobutu pe dirigeaka. De ce côté système est changé qu'on a payé et l'année pe karabo. L'année pe karabo. Umoni ne toza boye. O ezambo wana biso ba congolais. O ezambo kana biso ba congolais. Toza na droit kaka secret. Mais nous remercier nos chefs de l'État. Alobi ngona linga na isangani. Alobi na français te. Wana est force ancestrale congolais. Oyebi kisangani balinga ba rébellion comme salami. Bibembe wana ifongami. Oyo nyonso même opposition sauté civil. Ba réaliser nyonso il faut chef de l'État ba solo là surtout mingi papa Nkusu église des noirs ya kenda ite na révision na Kimbangu akenda ite to kenda ite biso de na bo batira ye debis aboyi paquet secret oye bango dira da boya okende te secret oye bango. Non, n'ayez pas qui mais ni bima kisko na nini ba o ba kenda ki nini bima. Exact. Papa qui ni pas alaki. Nandi. Ba kenda en kamba. Ba fumo ba mboke belé ba alaki. Na lobi ba kenda bazagi une affaire ba 20 trasco. 20 trasco be na ba kenda. Mais siko ezani égoïsme. Koza nga vision traditionnelle. Mungai yo ozana léopard mais ozana nyoka te ozana nzoi te associé baninga pour ça la force bungai yango to tika yibango ba resisite mais biso to réussir yango na lobi chef de l'État benga nako benga ya chef de l'État nazo insister ko benga ba chef coutumier te ba association abenga ba chef coutumier te ba association ba chef coutumier pour so ka lobi ba chef coutumier vice ministre au sala tribalisme na ya salika batu noyer na bango oui vice ministre affaires coutumières ba au sala moi truc abenga nde ba association nyonso traditionnelle ba association nyonso traditionnelle boya ko adhérer après tout solo mutuna muta okende apesive idée nae mais soka lobi o ba chef coutumier oya ngai na consultation ba chef coutumier akinaite ngamo comme nazai initiateur ya divorce FCD cash na commis demande yango ngaza na ba preuve et puis na sala ngamo kote na ba témoin to sinaki demande ya participation pour participer à la consultation. To signer on Malor Kawanda, président, la princesse Lor Kawanda, présidente, y appelle. Au moins il y a bimi. Na commune nzela, wana chef ya protocole ya chef d'État, Zagi John Yakelo. Ma benganga. Ba bengi ve Malor. Mais comme on a bima une image mus, n'est na bimbo na image mus. Ato benga na koya ngate. OK. Na koya e ngo na boy go ken. Mama Lora chaise na eza na simanda kwa IDPS. Ba yetu na e. O na zoloba so ilukuta ba kenega na princesse ba tuna e. Est-ce que yo journée na yo préparer na butu. Na préparer ki makambu mususu. Ba eben na ke makambu mususu. Ba bengi ngape makambu o na présidence ba osela bino ba kosibino na grabandu boya chef de l'État ko ya mabino jamais ngana lingate et logo ngana préparer te na kende na kenda gite
Pourquoi tu as alors la présidence a un témoin au clair. A témoigné oui. Effectivement, tout babenga ibiso. Mais il y a pas de pour se préparer. Mais vous savez qu'il y a des lettres déjà. Oui, qui m'a mieux ça. Papa. Vous avez la mukobi qui est sur babenga ibiso. Obenga le lote. Rendez-vous ngana to personne na préparer bimanga. Lettre na komaye. Oui. Mais jour babenga inga. Na zaki na bimi déjà na image mususu. Ngana ko so ina bimi atozo benga na ko yate. Voilà pouvoir les andenge wana. Le pouvoir est tambola bongo donc respecter pouvoir est tambola ma norme nango. Ponga nazo bima nazo kende na o parler na kutana pas dire. Na tsebilima nanga pona affronter karayo. Bon siko soki songolo paka la binga o yaka na oyata. Pour elle musoko dominer ngati. Pour na se préparer talana no balinda biso na grabandon. Banginke na kati, bamboso na kati, bamatadiki wamba na kati, batebele, ba grand politicien, yo kota kani wana. Ah, o bien fouter. Donc ce que tout le monde a rencontre wana ba grand bat bakei donc spiritualité dans la wana. Pas directeur. Ce qui vous a fort dans la spiritualité te, ba ko bimisa mwana muke. Oh na zo loba. Ce qui m'ont acheté, malheureusement, la présidente a parti appel. Hazawana, Asimanda quoi, il dépêche, pas que tout n'aille. Est-ce que c'est vrai? Voilà. Alors, tout comme tout le monde déjà dans ce émission pour chiter, tout sur un peu moins les cambo oyo. Est-ce que ça rappelle important que quand on a bilor, bon, il faut ça na bikeko, quand on est là, quand tout le monde a opé nini élément na oyo la kisi. Est-ce que ça est important moto azala naba elembo na moni pe na nzutu wana likolo ya nini aigle manzaka mankoi na benda ka moto mais moto pas ko pas sombiango asombi pe ke ko boye azo achongo na ndako alobi ke non boko ko sala est-ce que tambola ka bongo ko pesa nga pe kan ngamu na mandité yango na tchango pouvoir et ça problème ta. Donc, on est au pouvoir. Et ça déjà monétisé. Et ça, on a manigola tangote. Et ça, batunanga liboso bala takango. Et ba kofi ngana iko. Pour tout na zanango, bioko tout. Oyo pe mutu pe akufa ki atike yo. Oyo soko kena ngola na ndako ola la biente. Ah. Oyo pouvoir na biso ya ba kwaka tengu yango. L'accent dans le bande de Kono Bahotel, on va mon akuna fumo. Oh, le pouvoir ya bakwaga tengu, les bapende de bakwalozo. So yibi ango o china ndaku na yo. Papa ko yipa te, eko pese yo. Kilo. Trop. Donc Moutoro sera au suka aigle yo quand non, il faut travailler, il faut qu'on magnétiser. On est aigle. Oko somba le kola soso. On magnétise yango. Et je force. Et travaille. Et travaille peut-être. Et travaille. Na conseil ba kezo travailler. Au moni pouvoir passer. Kabila Lobaki azozanga 15 personnes pour ba on pays. Mais ce qui est suite déjà D. Gilles Alingeta, na ministre de la fonction publique. Les Yahoo. Assis déjà. Bon ministère de la justice. Ah, ministère de la justice à Zokende. Constant Moutambo. Troisième. Voilà troisième. Omoni. Kabila Louaï 15. Mais Mouninga Zui déjà 3. C'est qu'à aucun. Mboka avoir ézoali le changement pas toi souffrance. Bon souffrir. Ceux qui vont souffrir, comment on va dans la souffrance? Likele maba politicien o ya koti ya comme président to boyi to lingi nanu batu ba zala bien. Voilà, merci beaucoup. Mais libala ba pende ça les marandenge nini? Libala ba pende papa directeur soko yena gung. Pende abali na aza matriarcat, aza patriarcat tout comment? Biso zaka matriarcat. Biso be pouvoir traditionnel to zo ngona matriarcat na banoko. Na papa pate.
na ba papa so na zwi lobaki ba mwana neve ya famille wana azate bana mike ba simi singana no mwana tant kuna ba ifuna zongisa ba futi ngai mutu ba pesinga bangombe nazo c'est pouvoir oui donc libala le canara comment libala na biso vraiment soko yeko bana na bapende tozalaka undire baluba coutumièrement oyo ba yo senga ba groupe oyo ba moto simuyi nga une fois place wana oyo lolo na ko sala ordonnance moko mutu nyonso wa sengi libala o $1000 il faut bakanga yango moni basi ba obala te bana basi ba otula trop pona ini mabala comme cher mabala ezalaka cher te au groupe au télévision ya nini donc tozo copier nde biloko ya bato ya bapaya ndenge mona constitution il faut tolongola ngo il faut so mandeza ki pana bino zaika elembo biso soko yi kobala tokosenga saka mungwa kambanyoka mwinda pétrole pesa ilamba mama mwa mongo exactement donc chelo 1000 p combien de ba fille oyo ya biso batangi ba licencié soki baki bale na mboka normal biso otekaka mutu te po biso totekaka mutu te mwasi tobalisa ye koto ezaka biso banoko po yo okoboma mwana te oh oui oyo koleka mwana te yo okoboma mwana te na bakisi na yo te na bakisi na biso te c'est l'autre traditionnel na biso donc bino obi bobala saka bo moi balisaka koto te se donc makolo nyonso to balisi na biso mutu makolo mais mutu te po mutu nde mutu po so to balisi to tekeli ono osana facilité ko lera bana sans permission na biso banoko donc ba famille oyo batekaka biloko cher ba sosengaka biloko belana do bateki nde baye ba yango omona yango botekaka bana mibale bele pe bake afro ya bomi wana mbo alingi ale mwana ko senga permission te baye bite c'est le traditionnel ok traditionnel ezalaka bongo nde symbole ok pona et protéger biloko komonga bosenga ebele ko senga na lokoso na moyibi or ozoteka bato nazoloba voilà pas dire nazotina na mbote na France na prince Gilles Imbali Zalakimia grand frère no chef tati azobima na prince Lengwala bangonde bakolo dak baobima jugement o bakondana bango na premier juge et ça na jugement te akondana bango a verbal or na loi ezandenge wana te voilà fumu tati zoyeba que justice kosala mosala nango de façon kako sala libanda tokomi na suka matondo mingi fumu kopesa contact tokabwana yo bon numéro nanga 01 97 90 52 818 081 166 17 97. Voilà, merci beaucoup, merci na Coco Colfon, merci na MC Ntsongo, la reine du royaume, merci na la Petronie, merci na maman na Nosoki, maman Brigitte, pourquoi pas maman maman na biso Nelly Mokela depuis Corée du Sud, Topesio Bambote et Belé, la voisine Coucou Nayo. Je pense que tu écoutes dans le prochain numéro. Quant à moi, je vous dis bye bye, bon s'abonner massivement, ciao. Nana Pesca Mbote, la secrétaire générale Langa, presque Dinda. Avec son fondateur, les Caïmans, maître Mayamboula, opérant dans les secteurs de l'éducation avec la construction des écoles, de l'agriculture et des actions humanitaires dans la ville-province de Kinshasa et dans le Congo central, invite toute personne ayant la bonne volonté de soutenir les efforts de ces dignes fils du pays en faveur de la population congolaise à bien vouloir le contacter au plus des 43 89 38 87 059. Debout Congolais, unis par les sons, unis